Merci Libota, tika nzambe na biso atindela biso mozali siko de Paul Dominique akumbama parce que lelo Libota bino moko boza ko remarquer même na décor oyo ezalaka nkumu ezalaka toujours na plateau mais lelo nalobaki faut nazwa mozalisi po Libota baza na besoin bamona papa parce que bandimi o baza na toute l'étendue de la République in étranger o baza kondima de jour au jour bamona papa kana ba photo mais faut mon épée émission phare l'église liloba na Nzambe lelo na yabi mozalisi nazo senga na Libota nyonso o baza pembeni o baza na courante bobenga bango bayoka message oyo mozalisi ya kopesa pona église nyonso ya monde entier o bakozala na occasion ya kolanda émission liloba na Nzambe. Mbote mozalisi mbote papa émission liloba na Nzambe bandi koloko mingi parce que même bandini oyo to yambaka batunaka boto babengaka na téléphone komo moko no yamba prophète na yisa bango chaque fois que papa azalaka toujours occupé bino moko pe boyebi et lelo to yambio peut-être loko pesa bandini o ba yesika na liloba bamona nanu yote bamona ka ba photo opesa bango tambote. Oui, comme c'est encore pendant ma mission à l'élo mariage je m'y attendais même pas. Mais on a salué tout d'abord Batonio va suivre Bisso, Zamba Pambla Bangonioso. Tolinge Bangonioso Mingi. On a ici na kokota na émission pour na kotuna parce que jour moko na yako visiter na Bongolo, na yaka koloko na ndako balobi ozate na bengi olobi no yaka na Bongolo. Mais na monaka Bongolo batu batondi plein lokola bandini. Mais batu nyonso na bazalaka basali. Au contrôle la ebele ya basali wana ndenge nini épisode hôtel na Kinshasa ya Pamba awa kaka sako compter principe province tout ça à peu près na 300 et quelques cellules au contrôle la basali wana ndenge nini na ebele wana Nzamba pesa grâce pour toyeba kolanda mosali ko même mosala ndenge ya bongisela yango parce que ce qui contrôle spirituel les alakate pona batunyo sona des dégâts, bande église, bande dégâts zakamingi. Mais je te glorifie à Dieu parce que après si ça les belé surtout dans Kinshasa 1800 c'est pas peu les mingi malgré tout muta memeli ayeli na carte église na culture na ye 1800 serviteurs. Oui, na conduite na ye mais gloire à Dieu comme une réunion mon ndenge bazara qui peut harmonie totale par rapport na bisika mususu batu baza ata 10 ata 20 mois ba problème mo ba guerre mais awa quand même harmonie comme on na basali ça sort quand même de l'ordinaire dans basali grâce après ça tout dans monde entier ko contrôler basali partout s'il y a un problème réunion en ligne réunion na téléphone réunion direct surtout tant comme en tout cas dans le monde entier plus de 5000 serviteurs de Dieu. Papa, nyoso wana o encadraka bango ndenge ni parce que pour nanga na comprendre kate na ndako bandimi balandako parce que ba collègue no ba pasteur de BDP bazali wana Congo akokoza la osambela na église ata 10 ans moye bakanda kwa pasteur te mais mondimi nyoso ya liloba o na loba o eza télévision ayebinda kwa prophète Kondi osalaka ndenge nini papa po na temps wana bandimi bazoyelo na ndako na tongo bazoya na pourquoi o encadrer lisusu bakambi o se partage ka ndenge nini parce que bapel muso utaka na poto parce que lilobe dans le monde entier o se partage ka vraiment ndenge nini na bomoto boy ko sa grâce nandeko na bino pona ko encadrer ni basani na bandimi alors ça très bien. Je pourrais tout me féliciter et remercier Bandimi Adiloba. Na courage bazakanango, na bolingo bazakanango pour na toujours s'approcher dans des konabino s'approcher nanga parce que après tout naza musai nandam lora naza musai nandam to mona nzambe te présence na bandimi nzambe nanga bango ba koma kana place nzambe kana comme serviteur. Et puis l'église, ceux qui m'ont dit, chez le bon approche, tu peux pas ça. Attends, moi, dit français, na reliate, alors, le patron nanga. Bazabandimi. Alors, je ne peux pas sous-estimer bandimi l'église. Bangonde ba konjinanga. Azalaka mwana mukazala mukolo, azalaka mpaka bazali ba konjinanga.
automatiquement faut devoir respect totalement pana bango na yebsa bandimi basali baza bakonzi ya bandimi te bandimi nde baza bakonzi na biso basali bango nde bazo nourrir biso esto talibi esika na kozala na o na kovanda na kobombela bandimi ndenge nini membre ya famille nanga moko ta kosombela ngata mwa terrain vide lelo so na vandi boye banda to bandaki église lukola bato ya kodiembela bashege partout mais na église ndenge bandi bamoni ke non ndenge na biso bongeza na esika bazui possibilité moko contribuer muke tozui place osika tokomo bomba nzoto mais automatiquement na lobaka ndako eza ndako ya bandimi za ngate eza ya famille na ngate eza ya bandimi po bandimi bato basalaka effort. Oui, bien sûr, que y a la bango bakabelinga na salle économie na sombe alors. Mais ça ndako ya bandimite. Automatiquement place nous na ozala na bombe la bandimite. Parce que ngana serviteur na bon. Bo serviteur a bombeli ba continuer place avant da comme si ko aza musana nzambe bien te. Mozali selo ko expliquer wana e bangi singana bato bazolanda. Lobi bandimi. Nde bazali banzambe na yo komi serviteur. Mais papa eloko wana place bandimi bazali bakosepela parce que biso toyebi ke racine na biso esengo na biso ezali kotinda oyo tata tinda ki na se ya mwe pona biso tozali pamboli mais lelo yo pesi biso bokonzi yo mikitisi ela kisini ni papa parce que batebele ba comprendre na cause la mukonzi dikola bandimite bandiminde balesanga sona zimbongo wa cha carburant na mutuka za bandimi sona zui ba biloko otambola na ngoza bandimi alors na ko banda ko zala komile lekisalula mukonzi dikola bandimite yangona linga quand même na lata kutu koleka bandimite bandimba lata bu bangonde ba patron nga serviteur balandi ya émission liloba na nzambe émission oyo rôle nango yango oyo eza pona to déranger ka papa et lokola te kokaki nzamba sala ki ngoluke bombo ne aloba vraiment na yisaki bino ke bozala très attentif bolanda mozalisi ndenga za kolo mais mozalisi na eloko moke otaka koleka awa na lexaki na TV basakoli basali o baza pembeni na yo bakomi ko torturer église prophétie soki ba mondimi abengi papa opesanga kimia alobi no lipamboli foti na mbongo na mpesa ou bien boy ou bien zwambongo oyo ngai na bandaka na prophète konde église compte ya numéro ya compte ya prophète konde ngana yebi yango pesa ngai na côté de la prophète aswape yo yebi na yo makambo wana te basombi terre lupango bapesi epesa mite et comme pas na yote et aux alaka église au milieu du village la kisaki ke bon ngana za vraiment pona bandimi parce que oti ko loba yango awa dénonçaki yango tozwaki ba image wana pe elekaki na émission liloba na nzambe okoki koloba nini na basali oyo bada ko se comporter elo ke musala nyonso so zako ndenge bato babotaka oboti bana nyonso me ekozanga mwana o muso aza sular o muso ala lokosa kolia o muso aza kanda o muso alingi kolata tro o muso alinga kotambula tro ndenge na zui bandeko nanga basali baye encore na mboko calculer comportement ba jeune garçon comme ndenge nini pour aller asima machette pa beta muninga mais na monde entier na ba pays nyonso nanu ba zui système wana te na Congo alors calculer mboka na zui ba jeune noyo yango na pesa instruction plus tard baza sur ba jeune te tozo ba mikolo mais moi ko condamner ça te pour ba jeune peut pendant 28 ans 29 ans to tambusi pe église na bango biloko wana ezalaki te excès des ailes bato bakozanga mauvais comportement te comportement eyaka selon basali mosusu baza bana besoin bazwa mbango balia mingi balata koleka baninga basima mbongo mingi na poche mais j'exhorte basali nyonso yango nezoyebisa tout le temps bandimi bayeba kobattre la doctrine église eza te mpo moto abika apesa mbongo monta boye non même na $1 napesaki ligne de conduite nanga banda mosala depuis 1981 nayamba bato ndenge na ndenge
demande nanga ezalaka pas epa moto te nako formuler verset biblique te mpona yibela mondimi po mondimi abimisa mbongo jamais nakosala kaka mosala ya tata mpe na koyebisa mondimi te ke eza na problème boye osalisanga nayebisa basali depuis na banda mosala na nzambe na 81 na oyo église nakolobaka meme yambaki nga bima je travaillais tozalaki vraiment quand même na commun accord na responsable peu à son âme sila kotika biso parce que j'étais estimé et j'aime bien valeur na ndeko na biso ayambaki biso na mosala oyo nabandelaki na bima na baninga tosalaki na bango. C'est vrai que mosala ya prophétie excès des ailes eyaka lokoso na bata lokoso bakozanga te calculer 1872 ekozanga ta 2 ta 3 te bo ça n'importe quoi ça ba connerie ce que j'ai toujours qualifié comme des conneries mais l'église quand même dans le monde entier na ba pays nyonso lo bazokende moi discipline paye quand même ezali des rapages de part et d'autre ekoki kozanga te mais nazoko interdire bato bayaka po mondimi apesa mbongo pesa boy tala na bible bakomi boy abimisa mbongo non yamba moto sambela pena moto pasi na esila kotala te ke bon lukuna na sambeli pona pesa mbongo boy non on demande pas depuis na banda mosala na senga pas moto te et même pas na nzambe na nga banda mosala na 1981 na salaka écoute demande te na salaka demande te j'aime mon Dieu parce que nzamba linganga mingi demande kana ko na motema il me faut tel ou tel problème solution eyaka e umelaka te ye bato baza pemene nga bamonaka il doit habiter devant tel problème il nous faut tel montant bon on en a pas nana ko zana de sazate bototika kaka kotika totika kaka umela te 1 heure de temps koleka te ton na porte na ye na mona prophète na moi quelque chose oui montant to banoza na posa nango yango mutazo raconter na monoko na ye mais na yebisi mutote na bengi mu da téléphone te je souhaiterais que basali nyonso partout na monde entier ko benga mundi na téléphone te mundi mitindilanga mbongo boye banda kala na yebisa pe bandimi mpesa numéro mpesa na kozala kutu nangote na linga kutu nangote orange man airtel man ba insista à peine ne passé ba auto chelanga orange man ba chelinga ngo na mois ya janvier maintenant occupé kutangote mondi moko insista ki tinda pari ba cha orange man il soutient web ngana zana tina makablo otia parce que naza musika nde bake na moi janvier ba che orange man mais naza numéro orange depuis banda kala donc na lingo to komona biloko wana te na banda otinda mundi mitindilanga na téléphone bandimi basali ba pesa bilo numéro ba airtel man orange man te ça normal te ozana bolingo kende mona ba on église chele bango na ata 1000 ko pesa ba kabula partage égal église église à la sali pendant le kosambongo et pas basalité ça tel point on a pris l'option basali bana le koso ils seront boutés dehors parce que après tout mesures disciplinaires ça na église iloba donc suspension ezalaka indéterminé ezalaka déterminé pesaka révocation ben que tout ça la mingi révocation te mais maintenant avec la rigueur ya awa na kutiyo olobi na ndeko moko olobi na pesa yo ba grâce ebele na tindi yo ba église ebele ozo changer te c'est que etangamaki pona yo te kende ko luka musala na pour le moment na komosala ndengo na mutazo ko se corriger te en tout cas na benga kai yo musala nzambe ezo bonga te poza bandi oza na caractère moko mondain alors il vous faut quand même kutu nazaka soki nazwi ata moi quelque chose de mutande on appelle sikende sala commerce tika musala nzambe tika bible parce que zo kokate mais malgré tout ça sala ndenga kana bano pesa mbongo ba kusala ba gafe belé po ba biki prophète ko pesa mbongo po na ko sala commerce alors e banuzala kamto akeka ndengwana
voilà, discipline, faut ezala. Et j'ai toujours été content parce que discipline peut ezala quand même l'église. L'église a 1800 jeunes à Onakishasa, sans compter vos bazana ba province, na ba district. C'est tout le canal statistique. Na moi au Nyon Savant, tout ça la Sainte-Seine, na Sainte-Seine de Tokanosé, nombre de bassades tout ça na monde entier. Vraiment, quand même, ce que l'église auquel na moi mouvement moko na kimia boye, na glorifie tellement Dieu, parce que il nous fait grâce. Alors ça la biso grâce, qu'on peut s'abisso mosala et vandi doctrine ya sika, modèle na lusambo ya sika. Nandegi ya kosali la modèle ya sika, mais va s'adapter quand même pour chapeau pe nako yepe na ba instruction makasi ba instruction makasi kolia musunité o ba sana na misuni alors ba jeune nyonso wana na basi na bana bali ya misunité pe bandimi pe mingi bakosaka te baliaka te omoni batu mingi batu ya mokili bayelaka bandimi mpona ozimisa bango bino bolia misunité boyebi te ntango biso prophète na bino azokosa bino aliaka yango wana ndako nanga ni bacongélateur nanga mondimi nyonso akotaka ndako eza ndako ya bandimi nayambelaka meme na mobola bandimi nde bato balamba meme mobola akotaka kiti akovanda avandi na kotala teke oyo elamba eza sali te akovanda na kotala teke oyo azotanga so akokota donc moto nyonso eza ndako ya bato nyonso eza ndako ya bato nyonso nde nosala émission na papa na maya miso ezotambolanga parce que biloko azoloba tolobaka yango mpo bomona différence ngai kutu mosali mwana nalati veste mais tala mozalisa osala émission na Lacoste papa nini esalaka yo église ekomi monene partout dans le monde mais ekomi kitisa mpe eleki bongo ozokende bon église monene ndenge obandaka bon église monene elatisanga kotima pour kotima ngo okoki koillustre ba image ya papa ya kala ndenge ozalaka ti lelo changement eza te mozalisa azaka ndenge azalaka eza nini yango papa nde boyokanaka na nzambe noke okoki kochange te banda tobotami kutu kaka mwa 1000 personnes mais okomona bacravati bandimi bapusana pembeni te epa na yo tokotaka partout soki tolingi tovanda tovandi ka ndenge oti koloba wana ke na babola na bazwi epa na kutu bato bayaka mingi nde babola bazwi bakimaka yo eza nini okoki kopesa secret wana na monde oyo bazolanda andeora bana liloba parce que bango bayebi na monde oyo baza nanu bandimi liloba te secret nini wana ozala nango ke mpo moto achangeaka te ka nzambe mais yo ozo ochange te standing obandaka nango ti lelo ezaka ndenge moko ese tomoni bana tobotami mokolo moko échange ekomi couleur mosusu tosomoni mopepe genre mopepe change non non tomoni te matite échange matite mosusu ezaki boye sikoyo matite ebandi kobima ekoma obima ya rouge non donc ndenge ka mokili ebandi ndenge ka tobandi ndenge ka tokoma tikino suka eza te mpo église ekomi monene mpo nalatelaka koshi mpona mosala nango nini na bamoyi oyo na kilo na nzoto eloko ya liboso na boyaka tout d'abord chaleur mpo na nga chaleur nde pasi mpo na nga moi na poussière nini susu donc yango biloko nyonso wana komi tondisa biloko binoko to ebongi mpona bino mais nga naomona yango kilo même na bamanifestation balobaka bolata tenue de ville epesaka nga na moto ekomi mon dieu nalata so babiloko oyo sengeli kutu te malgré yeka pote na bamanifestation fo tosa l'état mais soki l'état obligeaka te ke tolata tenue de ville nde bomona nga na mapapa na polo na nga na bandaki culte badimanche nakendeka na polo na lipapa bandi balobi te ekozala culte sans valeur lata kaka nakende na masanzu nakende babouche na nga nakende na polo na nga donc ekozala nango ka comportement nde eza important tout nyonso tozomisalela eza vanité de vanité alors nalingaka te komi monake wi naza na église monene nga naomona ngo te église monene namonaka na osala mosala na nzambe
Merci Mozalisi Tokobina Mama ya Likambo parce que loko na lobango na émission de Lobana Nzambe chaque fois. Ngai moko pe Nzambe dayo autai ko visiter nga na kanisi na témoignage qui yango partout dans le monde. Même na réseau bazo landa bazo tuna nkumu ezalaki ndenge nini. Moi c'est nanga sambela na liloba te na bana. Mais moi na nanga akufaki na ko loba te ka piquer crise. Mais Nzambe na yo aki a révéler moi ça lobi non po mono ya kufa te. Zwaji. Na tsaka ji wana nanda ko mutamela kanga moko. Po bana na bapakola bango fonga moko na pakola mais mukolo wana moi c'est nanga aki a juiji asopeli mwana na nzoto momba supoli na molangi ya jimobili. Make na hôpital nga mona ye na bondeli mwana nanga aseko. Mais papa ji oyo même nzembo ezali oyo sala que nzete ya Moïse et bikisaki bana Israël. Ji ya liloba et yeko bikisa bana liloba na époque na biso. Mais ji oyo ekoma koma pirater. Afato kotana na kati papa bato ba pirata ka ji oyo eza bato ya libanda ou bien parmi basali o bazalaka pembeni na yo ya bolema ndengo tiko lobake balingi bozwi bango nde ba pirataka parce que na mona ba jeu eza na mesa na nga oyo eza 3 milangi nazomona oyo pétrole eza makasi ti ki seza muke na se awa pétrole etondi mulangi mobile oyo danyo banda ko benda ngo pétrole yango ye bandia watia wa muke oyo ndenge moko pétrole ebele oyo kutu ki seza kaka na se awa likanisi oyo ya kopirate ji chaque fois ezalaka bato ya libanda ou bien ezali kaka bato bazalaka ou bien ezalaka kaka basali ou bien bandimo bana kati église. C'est dommage. Produit oyo ezoma depuis 92 92 bato babika banda na bisika munene ya présidence côté mutali boso liboso côté epa ya oyo nini babenga nini oya na oya babenga balondo be monga lima abando sala kuna abela bazela ka mukolo okata basambeli ba passer bakenda basali o église na bando semble bakenda rien bakutana ngana nzela atona besoin yo nini sus kuna mwaite mtoto sela kaka mais nga basali ba responsable basali babite yo zaka nécessaire bazaka wapo Jamaïque nga kuna na yeba kutu Jamaïque zaka ndenge ninte ba meminga to kota bo to traverser makele to traverser mai msuza kuna to mi Jamaïque famille ba vanda na ba matoko basali o ba vanda kuna ba sala ka veiller ba vandi e bino awa ndenge ni to tsaka prière mais to sali 3 mois prière bon ça va na côté bon ye azab na kuna na shamo la moite le moya bimezate ndena kota bon message pesami na simi na maboko abi kolo autika kusala kati nayo na weyo kozongela utala lobby nazonga utala lobby avandi yimo wakinda kusokola babi osala kinini bo basali wa 3 mois na prière veiller butu balala kate omoni mutabando sana présidence mama kubu kombo musuna bosan je vais me rappeler alors kozonga na tongo babia to moni changement ye moko pa lobi na moni changement na movanda mais makasi ezate ndini bon na moni malade ezakat na yo prière ça va moni ke sali nana produit maintenant na bimisa ngote parce que ezana mo quantité yo pe sala connaît pas maréchal ezana mo quantité à pétrole o moni ndenge nini ba famille ba bi yakanango to na besoin mutabika ye mutasunga famille na kenanga mo na sombi ba citron na salinga mo na 5 na mbongo te na même jour suivant 3e jour Amelina réaction ça la nettoyer kalibumu na ndege ya façon meli mukolo liboso et ça la makamunango et puis 2 jours après mutatelemi akomo kombo
na komi kona 4e 5e jour oh bon na me sentir bien produit yango aussi yango ndenge ne yelanga mususu na ye encore nango une semaine après azongeli musala mutasala ke pas maréchal ameli elo ezana produit o ezana moi quantité ya matière bato monde te babangaka monde te babangaka on dirait makambo mususu ya liwa ok yo moko témoin mais ce que jiwana ezala na ndako te pana mwana kuna ndelelo bo baboya ka jima wa trop mais sala oji ezosala miraculeusement nakene na pays moko to sengi financement ba epsinga moi ko financer ça te pose na produit moko miracle to ko ka miracle produit zo sala te na bisiko pona na produit miracle bo financer nga abi moi ka te meto senga ka 15,000 euros et wana église ap na suka souffrance na bi merci total ka nzamba sala ka merci beaucoup produit miracle mais ça produit beaucoup des effets bino moko boza ba témoin za journaliste ya lelote ya o bako kosa na makambo soit ba peso $100 te alors jiwanande nga moko pe et salam sala parce que nazaki déjà que oui nga moko pe na olo banaki na kaka après tout ko vivre na mukina bamba kam na omona mona boy na mutazaki na ngana valeur avant alianga nazala alati ngana lati tomata mutuka tomata mais mutu moninga kei bongana ko ndeko vivre à quoi bon ndenda ko bimilanga prof konde yaka ko sala boité longola makanswan tala awa etanin etan chamakolo na yebi profondeur tena ko chamakolo te chia nangam da yebsio na kitisi makolo c'est bon yango be bandaki lokola banda tina ngabo ndako ana kuna avant sika nazali yo sana escalier olinge yana escalier ka place nga nazali otiango na ngambo kuna ponga na zinda na kati ya bapoto ezaka izindisa ka de fois na ko courir risque na ozinda na katikati etambo etabiaka na ke ekomia sec yena escalier na elio produit oyo pesa bato bapona minanga rien que baélu bo bakozana na kondima bapasi na bango solution komonana mais na sambelaka bato pe bazu solution résurrection tout le temps na maboko na ngai mais au PCS ezana baka extra baka négatif ezalaka jango na memi produit pesa bo ibazana kondima bakobika banda nonande combien de personnes autant de milliers de milliers quand RDCT. J'exhorte tout simplement mes confrères dans d'autres pays qui ont toujours, il y a de fois, hésité, croyant que c'est un produit négatif. Ce n'est pas un produit négatif. C'est un produit qui vaut quand même la peine, qu'on puisse, il y a de fois, louer aussi, qu'on puisse accepter cela, par-ci, par-là. Si je parle, tout simplement, je change en français parce que dans d'autres pays, il y a des fois, on a l'hésitation, on hésite. C'est un produit qui provient de Dieu. On fait le produit en question artisanalement parce qu'on n'avait pas de moyens. Et j'aime pas voir des moyens sur ce produit. Sinon, je pourrais taxer comme d'autres confrères qui piratent les jus maintenant, qui vendent à $150 la bouteille. Tandis que moi, depuis que j'avais commencé, c'est à $19. Et pourquoi dollars? Mais en franc congolais aussi, c'est mieux. Mais pourquoi j'ai toujours, il y a des fois, insisté que ça puisse être comme ça, pour que les pauvres aussi puissent en profiter. Parce que si je pourrais taxer à $100 même, soit $150, alors c'est que les riches qui en profiteront. Alors les pauvres, qu'adviendront-ils? Mes frères, c'est un produit. Ces produits que vous voyez, c'est Dieu qui avait donné cela. Et c'est Dieu qui avait inscrit même la composition de tout ce que vous voyez ici. Il y a des citrons, bien sûr. Presque 90%
80% de citron, et il y a de fois 15% aussi, c'est quantité du pétrole. Et il y a la prière. Et cette prière, ceux qui refusent, c'est dans tout pays dont on a toujours refusé, c'est le malheur à eux. Mais c'est un produit que Dieu a donné. C'est bien écrit dans la Bible, dans l'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe 65, verset 8. On dit ceci, quand il se trouve du jus dans une grappe, allez-y analyser, grappe c'est quoi? Et le jus apportera beaucoup de solutions. Il agira de même pour l'amour de ses serviteurs, pour que ça puisse aussi apporter des solutions. Ça apporte des solutions énormes dans le monde entier, partout. On a toujours cherché ce jus. Alors, s'il y a des doutes, tant mieux, Dieu a donné. Ceux qui hésitent, tant mieux, Dieu a donné. Dieu a instruit. Mais c'est un produit qui provient de l'éternel Dieu. Pour que ça puisse apporter beaucoup de solutions, surtout aux élus. Et je sais bien que les athées ne feront même pas mention de cela. Ils ne pourront même pas accepter. C'est leur choix. Les appelés, ils peuvent accepter. Mais il y a des fois, sans la foi, ils ne peuvent même pas trouver grande cause. C'est un produit qui provient de Dieu. Il y a d'autres pays qui ont toujours tergiversé, malheur à eux. Mais, si je reviens maintenant à Lingala, pour expliquer Bandeko, les produits ici, regardez. Mais les pirateurs, ils commis piratage. Les produits, ils même na pototé. Et je fais des documents, des documents mi balé, et zangina na chichi angote, pour l'État yemoko prendre en charge. L'État tala a vérifié, on a vérifié, c'est pas toxique, ce produit. Ça ne sera jamais toxique. Et cause de la toxique, c'est que ya motema mabe, aye ko sali sango, a glissé loko mususu na 4. J'estime, je remercie service ya service Sarakanen. OCC? Service Inerbe. Bayaka bazui à la source. Tokozo produit di bandate, tokozo na maboko batute. Binomo bo pesa total à to analyser, banaliser, c'est pas toxique. Na basuri le plus faible du monde. Et bakou fakate au contraire besoin de vigueur. À maintes reprises, basala ka banalise. Seul le pays monsieur bazui bako sala pour monica matière. Moi quantité de pétrole, c'est toxique. Et ça produit moi comme toxique. Et ça erreur. Je ne peux pas forcer. Bon, balingi na bango yangote. Pepe o bakubo yango nako forcer tepe na o gagner na ngai logote. Au contraire, tango esalaka même kei bazwa yango gratuitement. Même tango basala bazwa yango gratuitement. Na linga kezala basala yango artisanalement pour même bango moko bakende tala ndenge ba osaelango. Yangona lingana bomba ngoda bat misango na tshele ba machine si j'avais pas de problème à poursuivre de fois auto les kanango pour 4 ans durant judiciaire ndena sina sali usine mais je souhaiterais que même atanga na kofi l'état zongo en charge un produit oyo remplacer même ba minerai plus tard atale lo batu ba boyango mutaboya ka mo pepete. Ata mutu aboyi pays baboyi yango baboya ka maite oboyi maye ko sokola oboyi ko sokola okomela oboyi komela okolambela. Ah, je ne pose pas aux gens pour bazwa yango mais tala siko batamite mamabe makamba sale bandimi botala bino moko makambo batabasale produit pour na bino mais tala merci na remercier l'état. Na ibinan ba konzinege bazula kinga mesure ko landaka batnos ba pirateji talaji salimaka na liloba yango et pas ya prophète kon talaji batamabe ba sali tala citron tala pétrole banda awa ti kuna
peut-être demi bouteille mobimba. Pe batindi on a poto o poto ngana tinda kate. Heureusement que batu bazaki na mayele kuna babi produit batindi le biso o isa eloko ni o tumonana na ngote nde bazongi siango. Alors tous ces gens là oh bah ça la boy ils resteront jamais impunis. C'est vrai. Balobi mutema nonyo se tondi na mozali se so bakali bango baye kolela ba parana ba baye kolela oli saka bango. Mingi bazana prison. Mingi bakoti prison mais mawatro na ata vandi de mois 3 mois na obimisa na lukimbo na bimisi. Mais bakode domagenga muta sali piratage. Jio ba pirate mais suka ya mabe suka liwa. Et dans la prière, sans prière, peut batina on a poto, oh you boye, oh bah on s'engage là $150. Mais ça produit moko, oh merci les tenders à comment la langa biloko yo. Non mon ango tellement ni na kodoba. Bateau sala biloko to ko considérer bango nini. Bateau tele meladi loba ou bien tele melanzande. Satan sotinda bango. Bon travail, pas bloqué, misala iloba. Basala boypo, baba nous senga nambo tina mikla poto. Besi aboyatindi bona poto senga bon. Mais pétrole na pétrole botala binomoko. Pétrole le kexe, lomulangi. Siko muta komela nini awa nde muta mela ka citron yangoyo. Pe prière o batie na 4 mais siko tang basali bo batindi ngona poto. Et heureusement que mon dimo azaki vigilant. Ezaki 4 bouteilles boye mundi mezaki vigilant babi tete oji alilobate nde bazongi en agence mais c'est scandaleux. Pourquoi balukela rabate ba problème nazwa produit oté pour na s'enrichir mais ba osala bo po ba casser misala iloba. Maintenant, quand on peut bandimper, bazo nambongo $150 ba pesi na molangi bon. Mais à 19, bazo donc toyibite donc bazo chaque pénurie agi crise agi ezale pananga pesa na ba pirateur. Alors lugo le pananga ezali bezate ba ke lukango na bato ba citron comme cher. Pour citron comme cher. Donc bazali Satan zo tinda bango pour ba casser action à liloba. Je dis bien. Action à liloba ezali Zamba agissera na multi-système négligé. Yo kalso cassé pour obando sala ko somba ba citron ko toto sanga ba citron pour bino botte kana cher ba tu mabeba somba pena $150 mais awa nkola ko multiplier modèle mususu mota peska mbota biki mota simbi portail ya biki mutu tomona ne pamba na miso ya biki prière quand moi mon ba yaka tous les jours babiki ayembi nze mwalo baluyembo tosakana ngwawa abiki makambo ezebele asali salongo na samedi nde bakene salongo abiki mais alors tol bakenda na biso bokase alors bokase même na salongo sika batno se boko tapena salongo to bongisa peville. Donc voilà, c'est dommage que Bataboye ils seront jamais punis. Mes frères, période monsieur sur banda senga bon nzambe bato ba sala makamwa mabe contre J yomoko o s'en charger na bango mosali o simba kaji nzambe l'accès pe moko ya or utili kolo ya molai banda le kolo ti place na nonga basala kaji ezoloba o ba pirata kaji et pe e ko kata bango. Mosali ako témoigner na ipesi nzela kende yebisa bango nde ba piratage nde ba otekaji kende yebisa bango. Mosali oyo responsable aji asisi ko témoigner makambo aji bango nyoso Joseph Mlotandoto penale la yeko yebisa mele si bango ndoto bazo bakoma finga Joseph Mlotandoto abi ko silika kutute sepela bamoko na nzambe na bango. Pour le moment, nous avons besoin de bateau, 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 nous avons besoin de bateau. Alors, bateau, nous avons besoin de bateau, et même voyager, j'ai commis à Bango, à Kaboul, nous avons besoin de bateau, supporter l'équipe,
na je ça va frère bo sala bondege o tete to salite na ko pesa de sungi boy botanga to kabula bakomo yana boy mais qu'est-ce qui se passe ma jeune tete zaka boy bon ça va 2 ans pour se repentir 2 ans encore pour se repentir boy au tubila na libanda une faute avouée est à moitié pardonnée mais chez moi une faute avouée est totalement pardonnée. Repentez-vous. Repentez-vous. Je vous dis bien, repentez-vous. Si vous allez vous repentir, notre Dieu va vous pardonner. Bon, merci beaucoup. Le grand besoin attendre là pour se repentir. Beaucoup dans l'église, on a bazani na cellule locale. Bon, monsieur se peut et kamatani. Ok. Perdre tous ces gens-là. Et ceux qui m'ont dit à longueur na mukilipo na biso ezakaluko la pasi moko même membre de la famille va s'arrêter pasi ezak et pas na biso koleka ko perdre même membre moko musali moko pembe na biso tout le monde on dirait to bungisi mwana on dit to bungisi membre moko ya chair ya famille et tous ces gens là sont partis nzamba yoka mawate bakay sans pitié. Mais alors, na sengi na pas na kolo, nzam nanga ko bomate. Limbi saka bango. To luka modèle musus directement subitement no moni service et ko edenga ya l'état, to zoka ba pirateji, to kana sali une plainte à contre l'inconnu na bato ba pirateji service et komelinga. Et comment que nous kangabango na tinda basali okendo landa bato ba pirate basali so bakay ko na pesa mbongo pesa mbongo na bi bo vendre bino bo boko e cop penza total bino bo mo lemsa to vendre ka total ka ndengwan na sutuka l'état akomo kangela nga bakangi bamso bana prison na kozela kutu na mawate ke mutakoti prison balimisa non. Bon, peut-être la prison, 1 mois, 2 mois, on a toléré pour on a bimsanano, ça va continuer à libérer. Mais dans la besoin de mon abattu va couper. Donc, il y a un kokangama. Et ça, les membres de la famille, au bazo piraté, l'État sont tombés sur bango, n'a pas que l'État, tika, faut pas subir rigueur à loi. Parce que ça va s'alléger, mutako, à cause du problème, j'ai un problème. Mais j'ai un prophète Condé. Oh, bakolo bakaishashi ya église il y a prophète Condé. Non, zashi ya bato amite mamabe ba démon. Modali sinalande ndenge o s'exprimer o lakisi bana nyonso ya lilobo bazolanda ke ji ya malamu ezali awa oyo ezalaka pe boye bana nyonso ya liloba bayebi ndenge nini procédure ezalaka po mona ya liloba lokola na zo kaso ya komona yo pona kozwa ji ya malamu bandibi bango moko bayebisika basala kango tozaki nango na nunga tochango na au-dessus de tout le monde bamona ndenge ezosalema bakutana na ji ya mabete bakutana ya mabete oyebi te pays moko bapasser moko bateya bato ke ji oyo ya liloba bapesaka ezalaka makila ya babebe oyo liloba epesaka eza makila ya babebe mais c'est n'importe quoi siko makila otango batiaka yango na bouteille ekomi couleur ya vert comme ça et puis bato bazoya parce que ça la maka portée de tous à la portée de tous na ndenge bayaka na bacitron bayaka de fois bafournir 100 sacs ya bacitron alors siko na kati ya bacitron ngo makila bana babebe ezalaka c'est dommage bato baza kotambusa sango mabe na produit ezosala nango et je peux dire que eyeko cacher médecine te c'est ça aussi quand il y a ba maladie à hôpital on envoie des fidèles on oriente les fidèles qui ont déjà traitement quand il y a prière et si la kana prière quand il y a la J automatiquement donc ce que les nkumaza na Chine ndako te famille bazala bomba ndimia wate ba moni ba ko duka ji place zal soki ba tiaki Chine mwana wana te nan le mwana nda sakoti et puis tango na ye awa mozaliso eza télévision hôpital Kasai na sima balombo dans centre de référence batu nyonso bandela ki même médecin directeur alobi nanga ko mo courage ya kaka ka malembe déjà basi ba finir ka ki mona biki basali ba examen
bamoni ata malaria te eloko te mais na ye awa yo simbi mona olobi mona aza na malaria kende basali examen malaria et puis azwa traitement bake mpe na hôpital bamoni malaria 1+. Ah, mon quel problème. Quand on fait du bien, mon quel raté. Mais quand on est brigand, bandit, oh, c'est à tel point, mon quel bandit makaka va libérer Barabbas pour Boma, Jésus le Sauveur. On a toujours compris cela. Mais bon, il y a toujours une chance parce que nous avons battu la gloire à Dieu. Je tiendrai toujours à remercier l'autorité de l'État. Et peut-être il y a des pays parce que comment va tolérer le pays na bango. Le na tel ou tel pays, c'est pour sauver la population, c'est pas pour ma population, c'est pour apporter des solutions. N'a aucun même l'État il m'a apporté pas la population. Les attaques il faut créer des problèmes dans la population telle ou il y a telle ou telle nation. Mais ils ont apporté solution. Et ben il y a des valeurs intrinsèques qui a produit na bango. Na prière na bango. Na baluye na bango. Message à tata kaka oezaki mukola elo yangwana. Je n'impose pas que tel ou tel pays bandi magie. Et je n'interdis même pas que tel ou tel pays j'ai ou qu'en était place bakobenga ngo et go sala misala. Place be bakoboya ngo nakotinda kutute. Voilà principe nanga yangwana. Merci Mozalisi, le prophète de Paul Dominique. Libota vraiment na moni lokola yo so kiti mais bato bazane belé ya koyoka. Libota bazane belé parce que lobi ke osugi na c'est-à-dire molimo orientaki de l'homme Mozalisi. Tanga lobi na français lobi ke JO yaka kapona bazuité. Yaka pona babola yango et teka bepesa makana mbongo muke. Mais bateau bazo pirater ba kendo teka ngona mbongo ebele. Or que JO yo yaki pona kobikisa bato. Talaneti témoignage mon Alexia Kasser wana na bébé na libumu. Miom de l'eau coopéré dans l'hôpital déjà à combien? Mais Moutabimisi à $19. Papa lobby, ça il s'agit. À ça il s'agit quand même pas J. À quelqu'un na sima medima ya robinet, à bimi awa, à santi bilo konyo c'est là qui na libumu. À komi nandako, babuki miom ndenge babuka kapai pai. Miom ekoi, qui peut faire ça? Les anzami. Vous allez dire que le Bakenzamba a un multi-système. Oui, a un multi-système. Pourquoi? Bakanga Kanzamba était, Moutuna n'a pas de fleuve Congo. So kokangi fleuve pour preuve, à Tombo Kaki, Bato Batongaka Banda qu'on espace naye, bon mon aki nenga zindi saki bango. C'est ça Dieu. Nzambe babloka kaite. Résumé ya kolobana bato. Bon mon eke bolobaka no prophète komi kiti seleki église komi munene, mais lingi komi tombolata la kisibino. Est-ce que matite? Biloko papa lobi awa, peso continue koloba eza biloko ya kosakana ti bomba prendre ngo boko mana ba agenda. Est-ce que bon mona matite c'est changeant? Est-ce que bosi bon mona mon pépé est changeant? Ngana tuna ke question ya bomoto. Na lobi nzambe muto a changé kate. Mais comment yo ala kisi biso azanan tozonga na Petro Congo ndenge ba chef coutumier ba présenter qui est devant bato. Ba lobaki nini? Étoile oyo tozoluka. Yeyo. Yango na benga ke Mozalisi. Donc nzambe ye moko amila kisibino azanani akoki ko changer le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa façon de vivre, sa façon d'être, ndenga kolia kotambola na ye, ezakaka ndenge moko kotika la kaka konde oyo azalaka na fondement ya église loba na nzambe ti na suka e kotika la ko changer ka te. Vous avez déjà donné.
bozalisi libota ebele bamona yo te église akoyekana du jour au jour ndenge tosala émission déjà bamosusu bazondima okoki koloba na bango nini secret ya doctrine ya liloba na toujours koremercie oyo bayokaka biso balandaka biso bandimi lokola batalibanda. J'aime tout le monde. Nakolingaka tout le monde na bo batakinaka nga bo baluchola bo balufinga. Ils seront toujours les miens. Mais bien un jour, attends l'administrateur de seconde moko. Au moment que notre frère avait raison. Ceux qui savent Nzambe ya lingi ba congolais. Pour comprendre la lumière de vous allez ici chaque année bana liloba ba célébrer la Sainte-Seine. Donc on le moi awate et venez ba donner na pomo. Est-ce que papa Sainte-Seine na me oye bozala? Est-ce que non, laisse tomber. Tout le monde a comme ça aussi. Parce que l'église n'a pas combat et belé. Et à nos filles, nous avons mis moka yemda au battre. Publicité, tu as la publicité. Merci. Vous avez décidé que Kanato Zotika Moka Ozobima, mais les mots et belé bata kolangayo. Comme Kata Kopesa, mot de la fin de Vatikani. Non, le mot de la fin que Vatikani soit lingana. Bazana Bomoko, Mwandimi, famille, bolingana famille. Ensemble à l'Eurobalie, famille et d'ailleurs. Parce que les batailles qui assemblent la colline de Bona Moli, non, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça va. Amen, Libota. Amen, Bandegona Christo. Merci. On tient tout simplement, premièrement, pour remercier Mokonzi Mboka na Kimia. Parce que depuis son époque, depuis l'instauration de la Mokonzi à pays, l'église Petro Congo et Bando Tongati, le premier mandat n'est pas Misale Silia, Ndako na Tata na Petro Congo. Tokozanga ko remercier était na paix totale au Ezali na la capitale, la RDC, bien qu'on ait ces années dans la tribulation, on se réjouit ici à Kinshasa, mais ailleurs, ils ont des difficultés. Zamba Pambola, président Mokonzi Mboka, en l'occurrence, monsieur Félix Antoine Sekedi Chilombo, automatiquement, il faut que j'ai été ma fleur. Parce que quand on a la paix, il y a des motos acteur total ya P1 na oyo bazali kolanda na ye na gouvernement mobimba ba membre ya Sénat, pourquoi pas parlement. Première œuvre grandiose na libota ya Petro Congo, précisément na Tchangu. Et puis on tient tout simplement aussi à remercier Bakonzi Onyos communal. Il y a Massina. Vous avez Massina, n'est-ce pas? Bakonzi communal, Naba Ndekwana Mapinga et Onyos Baso Kambaitando, yo Bazape présent à Ratabiso. Donc on vous oubliera jamais parce que Naba Konzi a police, vous soutenez l'église, il y a Petro Congo fortement. Main forte, vous avez presté 4 Naliloba. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire pour l'église Loba, écoutez que jamais inoubliable. Et puis, na basali nyonso, pourquoi pas, il y a Petro Congo, diminution sur ma frère, ma soeur. Et puis, si que Bandaki, l'église à Petro Congo, ils ont fourni les efforts. Parce que bisika mingi balinga ko implanter l'église loba bato baboyaka. Mais Oyo Petro Congo c'est 20e église dans le monde entier. Donc tant que yaki ba pesi esika na bango. Ça veut pas dire que bo ba si bakenda ne ba kozanga grâce à ilobo te non. Tout nyonso libota batika biso na liboto bayambaki église oyo na kati na Petro Congo. Vraiment
Je serai toujours là pour leur jeter des fleurs. Place où Union se paye, Petro Congo c'est là pour Banda. Tokozala Nabukaboni Amabete, ne Totiki Kuna Toyawa. Et ça, point focal, place à reconnaissance. Mes confrères aussi à confession religieuse, je vous aime tant. Parce que, boya ko accompagner na œuvre yo, avec tant d'autres préoccupations, bozakanango, boye, bambuta mutu, ba maman, ba papa, ya ba chef, oh ba mona comme si batamabe na mukelme, et pendant de qu'on a bino na église le baboko takasako chez gêné, ah ba papa chef, vraiment je vous aime tant. Si vous connaissez la ponga soka na vous allez toujours porter na motema na ngai. Vous serez toujours le mien, aimable vis-à-vis de notre Dieu. Et on est honoré aujourd'hui. La présence est honorable. Mais quelle grâce, c'est difficile, parce qu'on a tant milité, honorable, mais maman honorable, du début à la fin, vous êtes là. Oh là là, même papa Zana Moubembe, monsieur Génété, vraiment, que Dieu vous bénisse. Comme les gens ont toujours demandé, Basenga Kitata, Tosambla Ndegenin, Nkolo, Osana Biso et Longo Tosambla Ndegenin, rien que de vous aimer les uns les autres, rien que l'amour parfait, l'harmonie parfaite, l'entente spirituelle, notre Dieu sera au milieu de vous tout le temps. Il est l'alpha et l'oméga. Donc, voilà. L'être est bandina A. L'être nios bandina A. Dieu est alpha et l'oméga. Donc, ebandina suka. Donc, il va ndege bandi bandatangwane bandi tikino suka mukili. Ti du lobeko tambla kino suka na mukili ndetata asali mukadone na mukili. C'est-à-dire qu'il y avait l'existence avant que le monde soit là. Il y avait quelqu'un, le créateur de l'univers, qui a créé cet univers. Oh, il y a personne qui n'a pas maille. Oh, il y a qui banzete. Oh, il y a mabele, boti mai petikal bipana bipai. Oh, il y a qui m'a pépé tonda na mokili mobimba. Sans cet air, vent, impétueux, vent, souffler, oh, ezoleka. Yangone de salake libota ya liloba baba qui s'amène souffle à l'icolo, le souffle qui n'a jamais été si bas. Et pourquoi le Seigneur a toujours agi? Parce que quand Dieu ajoute ce souffle d'en haut, qui a toujours été dans ses narines propres, dans son être. Mon pépé zakana ilobo yezakana être ya Yahweh kuna. Mon pépé na se awa ils ont fait vivre batuza différents. Mon pépé ya kapo ebuka bandako ekwe sabandete on a toujours appelé tempête. Mais souffle ya nzambe ezaka malembe kimia. Oya mokili ezoleka e pesa aération na katandako. Mais oya likolo e bakisama na katabino nde pesa ba misala ba miracle bozomo na kata iloba. Parce qu'ailleurs, pour besoin misalo yo, faut pas toucher, faut pas simba, faut pas lata bankasa, faut pas kenena banzete. Mais ici, rien que le souffle qu'a jamais été sur cette terre. Et quand il envoie souffle newana des eaux rayonnées, ne touchera mondiminio saliloba, ne touchera basalinio saliloba. Amen libota. Yawana boyemba ka bien. Nampe manazalo na yo maima yangani sami pele tele makina libondo mozindo na mayekanga mina mot na maina monana pe manazolo na tata nde yangani saka maya bomoy. Maïe kotaka na nzoto moto te azo grandir. Période monsieur s'est transformé en souffle. Période monsieur s'est transformé en eau. Tant maïe
ekweyi mvula ebeti yebimi mai kiti eketi na se ya mabele et faire vivre na bikelamu nyonso ezalaka na katikati na mabele espace ya zelo ya mabele epesi na nzela ti mopepe balotambolaka ezofaire respirer terre mpe souffle mosusu nde yawe apesi evanda na terre ezokutana na oyo eza na se ya mabele mpo ebotisa milona moto avivre nango oloni milona na mai na souffle mopepe oyo eyike na se ya mabele ebotisi milona oyo moto azovivre nango ebimisi nkasa ebimisi nzete ebimisi misisa ebimisi fruit. Voilà la vie d'un homme, voilà la valeur de l'Esprit de Dieu, l'alpha et oméga, parce que c'est lui qui a créé le tout. Mais à bombela bana iloba mon pepe utake pana ye oye yaka pambate ekitaka pambate ezwaka moto nyonso te. Amen. Oya mabele oya mokili ezwaka na moto nyonso. Même les méchants peuvent vivre, même à quoi prospérer peut davantage, même le mauvais aussi peut avoir la vie. Même quand il y a le manque de ce souffle d'en haut, alors c'est à tel point l'homme a toujours souffert. Zam Nabomoy, Asimba Libota Petro Congo, 20e église du monde entier. Voilà, œuvre grandiose. Abattre la moko na libota mobimba du début. Tina suka ya bomo ya moko na moko. Bota la ke vando nzam tatana batune longo. Ya ko zala nzam na bongo. Bango ba ko sara batune ekinu suka na ikeke. Amen. Ça va. Merci beaucoup. Voilà, l'émission de Bananzamé, on a eu pour prophète, que soyez, ils ont tout un problème, au Kansa, tout le monde a gâté tout le monde. Au moment où ils ont zambé, mon café, les portes, l'émission de Bananzamé, côté, que Yambié, que Yokinyo, Sobo, Yomosalisi, à l'Obakine, avant, on a des annoncés émissions, Dani, mais ma bicho Tolanda, Dengue, Bagabone, Bayamaka, Moses, Zanaka, na stade, le Yembo, la Mokami, avant la clip de Salamatola, dans nos autres zones. Yembo Namobwakami, page 61, 62e cantique. Bandimi mingali lo babwaka makana mabota. Yoka mawake, yo capacité kolo akolokotayo.
Lola
Deutéronome chapitre 12 verset 3 jusqu'à 5. Bobele sika moko mpona kosanzola nzambe, bokobwaka bibundeli na bango na se, bokolongola bakombo na bango na esika wana mpe bokozikisa bakombo ya banzambe na bango. Kasi bino bokozonga lisusu nzambe na bango wana te, me bokoluka plasi oyo kombo ya nzambe evandi mpona bino nyonso boya mpona bosala posa ya nzambe wana. Liloba nzambe yango basala nzambe bango doctrine nzambe yango liloba nzambe yango doctrine nzambe yango
loyembo na mobwakami. Amen. Merci Dani, merci papa pour nakopesa biso temps, nakopesa bote na équipe technique nyonso oyo tozalaki awa epa mozalisi Paul Dominique, et nakopesa bote na mama Safala Marceline mama ya mabota ye azalaka wana toujours mpona kobatela bana epi nakopesa bote na ye moko mozalisi mabe naza na ye Paul Dominique.